Nous avons instruit que ce soit tel. Et voilà que ça peut nous permettre, par cellule, de résorber, de rassembler plusieurs détenus. Donc là, nous avons la possibilité d'avoir 12 à 14 détenus par cellule. Ce qui est un record assez exceptionnel. Qui êtes mes rois aujourd'hui, mes amis? 200 détenus. La construction a pris Ouais. Merci vraiment. Bravo. Ici, nous sommes dans l'atelier de la menuiserie. Vous voyez derrière vous, ici d'abord devant, nous avons les apprenants avec leurs outils. Ils vont commencer par la formation théorique. Et après, on va passer par la pratique. Donc, ils sont là. Il y a déjà une équipe qui est sélectionnée. Et puis, il y a les encadreurs qui sont déjà là pour débuter la formation théorique et passer par la pratique et finir par la production. Sur la question de la réinsertion, sur la question de l'apprentissage des métiers, de sorte que lorsque le prisonnier a purgé sa peine et qu'il doit retourner dans la société, qu'il ne redevienne plus délinquant comme il était avant ou pire qu'avant, mais qu'il serve réellement à la société et fasse un métier qui lui permette de gagner ou de nouer les deux bouts du monde. Ça veut dire qu'au-delà de toute considération, nous voulons, par la production pénitentiaire, que les prisonniers congolais soient producteurs, soient bâtisseurs, qu'ils travaillent, mais qu'ils soient également payés. Donc lorsqu'ils vont commencer effectivement à travailler les bois, à transformer les bois, les planches, en réalité ça va être pour vendre à l'extérieur. Et quand ils vont vendre, quand on va vendre leurs produits à l'extérieur, ils seront payés. Donc chaque prisonnier qui travaillera dans ce cadre-là aura un petit compte bancaire et il logera son petit gain sur la base du travail qu'il aura accompli en prison. C'est ça, c'est exceptionnel.
sambela courant ezalaki ntango ye kaka asilisi akoti na chambre na ye courant ekei minute elekaki te toyoki boum libanda donc baye kobuka biso porte esika ya mama baye kobuka biso porte babuki biso porte na kati tozalaka na bakangaka crochet pe batie fungola mais jour wana tokomprena te na kati bakanga te mais babuki ka fungola batiaki libanda porte efungwami bazoya jeune garçon prisonnier lokola biso tomoni prisonnier lokola biso tomonaki neti ke baye po babimisa basoutenir biso po toyeba kobima or bazoya wana baza ni bango nyonso bolumbu balati kaka bakaleso badekale bamisu basimbi bambeli bamisusu basimbi batungle bamisu bayena bayepasola ya minene bayepasola bambeli na kati ya prison bayepasola na bambeli na kati ya prison or prison même prison tosalekotaka te mais bango jour wana bazalaki na bambeli tramutina bambeli mpenza ya minene bambelo ya mike ya cuisine bazalaki na biloko ebele babandi kopesa pesa mbongo soki opesi mbongo te babandi mbala moko bakati yo bilamba soni ezalaki te malgré courant ezalaki te mais libanda ezalaki na lumière tozomona omwa bakotindika mama moko batie ye na mbeto bazolala mama ya 95 ans aza na prison akokaka même pas kotelema bacorda ye même pas liberté provisoire ngai na part na nga bayepesa mbongo nazalaki na mwa mbongo napesi bango croyant bakei baye kolala nga 9 personnes bazolala liboso na nsima bazozwa baye koviole nga na nsima ti liboso bamisusu batelemi bazolesa yo biloko na bango wana ya salite bano ngai na boti mais nayoki ke bato baprisonnier ebele mingi ya basi baza ya kotonda na sanatorium oyo ezomérite soin accompagnement ya l'état. Je peux même dire que l'état bosani bango sana kisi ezalaka te ngai kutu soki place na vani ya na ngai ayaki na mbongo te asombeli nga baordonnance mbe na polaki sana kisi ezalaka te donc bato mingi ya prison ya basi baviolaki baza na sana neti mwana mwasi moko azalaki na zemi ya terme un 9 mois baviola ye 9 personnes baviola ye si lelo aza na sana akenda na sana kaka pasi wana ya viola so baviolaki ye wana bamemi mbangu na sana poche les yeux epasukaki sur place akei na sana aboti babengaki nga babi aboti mais efonctionnaka ndeni gouverneur na bino wana ipaka aza na secrétariat rapidement parce que vidéo eza temps balobi na prison nani yango aza na bacongélateur na baprison atekaka mapa basucre na kolia prison moto aza na bacongélateur na ye atekaka mapa atekaka banani wana eza gouverneur général atekaka mapa atekaka basucre na ye atekaka biloko ebele na pavillon na biso 9 mpe bateka baza bacongélateur batekaka bajus bagouverneur na basecrétaire nde bagéraka yango. Pardon madame, mais na viol nyonso esalamaki na trouble esalamaki gouverneur général ya bapavillon na bagouverneur à chaque pavillon apparemment bazalaki attaqué te non bakangaki bagouverneur nyonso ya bapavillon nyonso sauf gouverneur général aire na obima na monaki ye. Donc, gouverneur général, il faut, ministre Constant Moutamba, au nom de l'état de droit, au nom de l'Union sacrée, pour l'image de notre Congo, votre dossier est stoppé. Ce dossier est à la booster. Cette femme qui parle, elle est dans un état bola d'avoite. Azama Kolako Vimba, tout ça la caméra, je parle beaucoup de détails. La Miss Sounanga, elle a une pression. Il y a la structure aux Nations Unies, il y a un corps diplomatique. Il faut ouvrir les. Il y a besoin à témoigner. J'ai dit non. Tout régler en interne. Donc, il y a plus de 200 femmes. Dans le pavillon 9 violées. Oh, bah, magistrat pour qu'il y ait condamné.
le gouverneur général, le gouverneur de pavillon, doit être interpellé. Il paraît qu'il y a un secrétaire rwandaise. Le secrétaire rwandaise, il y a pavillon 9. Donc, pavillon 9, gouverneur, Akenda déjà dénié. Akenda déjà, ok, bref, bon, voilà, c'était ça la vidéo. Et nous nous arrêtons là pour aujourd'hui à suivre l'image de la République. La force d'un État, c'est quand on sait respecter les femmes, on sait considérer les femmes. Chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a plus de 200 femmes, dans le pavillon 9, dans la prison à Makala, violées, sans soutien, sans traitement. Bazokufaka moko moko. Il a encore temps de sauver des vies. Merci. Madame, ok? Ok, sawa mapasiteza likambo bima bimisa mbongo biso miyibi pas facile. Até solo. numéro